jamais nazalaki musicien ya Viva la Musica. Nazalaki collaborer na patron ya Viva la Musica. Moto surtout ayebi nazalaki leki na ye tozako zala bien moi nazova na liboso na lemba et puis na lingwala tozaki collaborer na ndenge na biso en tant que batou mais nazalaki na milieu ya Viva la Musica parce que zaki mouvement oya biso tozaki kolanda mais nazalaki jamais musicien salarié na sala na Viva la Musica na lobby on a ndenge ya bien na ndenge ya mabete. Précision liboso yangwana alors nzembo liboso ngana enregistré qui ezalaki nzonzing moto salaki na studio VV na ba monsieur mingi baikono ya monsieur ya tupa manok mutabeta solo matiami na bopo l'accompagnement ba pius ou azaiko betaki ya basse rigo ya tupa pardon mutabeta batterie ezalaka sangondambu na aso sangunda moyaka mélodie mo sala yanga imoli mwe konyo kwamba pona yo talangata miso emia mama ye yelele genre mo ngwana asonde laka aso chéri mon amour tu es parti pour toujours vers d'autres cieux aso adieu et on a des premiers enregistrements na sala ka ona ezaka nzonzing ko to benga nzonzing na rinisaka ba musicien ba betelanga yango et ça na studio VV Center encore une fois na pesa merci na patron Verkis qui a manga na patron na biso sur mission Congo voilà na éviter sur répondre bien à la question na yo répondre à la question précision on a pesa qui importante pour dans salango mais du moins toko tano siko na ba dio ko fosel pemo ba dio mingi na bato hein au banda ina en fait na papa mbande bo collaborer ki boyemba na ye au salipe na Kester je crois au salina Joski ti le artiste mususu ay amikili mususu ba ko moyemba na bango alors yebisa biso na nezara na ndeni na Kester par exemple bo sala ba nzembo belé et tout album bon justement na sala ba duo wana ebele ba collaboration ebele pour na sala ki musicien orchestre mogote mais na zako sala ba nzembo ba tu belé o bazaki autour na nga ba yebaki yango mais comment qui na enregistrer so ina enregistrer na ki obligé na recourir na ba musicien o bazaki na orchestre ou bien na orchestre zalaki c'est ainsi que nengo lobby bon malali bosso zalaki na Viva la Musica te ni na lobby wa sangunda muna aso ezaki nzonzing babete ba solo ki mano yaki na ba 76 77 na sala ki yango mutukutu ayi ko edenga na studio na tineka ba benga ezaki Bozi grand père Boziana ayimbaka je crois Jana na je crois plutôt Joe Issa feu Joe Issa sakufa zaika jarka parti au gozo ba edenga alors ti tu ko sala duo en fait trio ya liboso senza malu senza que Joe Kester pa na kati bon Kester azali mutu oyo tinenge na zolo baboye en tout cas na kumisaka mingi na ndimaka na koyemba na ye azali pour l'un des meilleurs chanteurs na Congo Joe Kester donc il est le quoi toujours basé la technique de chant mongo unique esaye eza batoka ba Pepe Kale batoka ba Carlito ba Debaba peut-être na Bossani mais en tout cas pour l'anga Joe Kester azali Nadine Yogo par exemple azali parmi les meilleurs chanteurs na Congo na République démocratique du Congo c'est ainsi que en tout cas chaque fois que l'occasion zalaki alors na lobaki no tout à l'heure nazaki musicien à Viva la Musica mais nazaki toujours na milieu à Viva la Musica nazaki mouvement na biso c'est ainsi que tozaki kangama trop na Kester parce que nazaki linga ye trop azaki ya mingi na palais na lingwala ngape nazaki kende pa na ye donc tozaki vraiment na collaboration bien to yimba yimba trop ezaye eza popo lipo eza ba janana badindo yogo akei tozaki vraiment ko yimba na petit na ready voilà na ngana posa na ye tozaki ko yimba mingi c'est ainsi que donc le ko na une orchestre c'était na go obligé na collaborer na ba tu nyo surtout ba yimba bien dio moko fallait tout ça là te répéter qui on met tout ça là qui on monté zaki na évolo ko là ilai parce que l'air wana la série wana évolo kazala qui penza Dieu na banza oyebi yango donc azaka penza nzambe quoi azaka penza donc des stars il y a des fois donc okutana na eboye ezalaki donc première fois ngana monaka évolo ko nzoto zolenga na la télévision nzoto zolenga ngabo ezaka rêve ko na mona évolo to répéter na ye to me banze monanga mais to kotana na studio te na yeba surtout exactement qu'est-ce qui s'est passé mais en tout cas la sala ba dio est belé na yeba même na zaiko langa na président Nyoka mais balikinga donc na sala vraiment na ko banza même na za musique congolaise sala ba dio est belé ba collaboration est belé la lobby dio mais même sous dans la 3 même sous 4 mais ba collaboration ba pour voler ngilenga wana to yemba
leçon nini tiré na la collaboration parce que expérience no lelo pe ko servir na baleki o baoya sima ba ibandeni ba ko collaborer na ba ninga na ba artiste musicien et puis évolution de nizo kende. Mais oui, plus ils ont collaboré na baninga, plus ils ont s'enrichir. Ngana ko lo balelo et soni exacte que grâce na mutugo la dindo yogo na bongisa ko yemba na mingi. En tout cas, il n'était pas azati souté, nazai kolobana yango tout le temps. En tout cas, apportant mingi na moi ko yeba ko yemba. Ezaye toyimba na sala pe même collaboration suna tabule Hiroshiro na bosani. Nzemba ngobila batu bakokamwa, batu bayiba ki na bandaka répétition nango na OK Jazz. Il y a grand maître Franco yé moko penza quoi. Na ba Jompoi, le wana ba Jompoi balaki donc rêve nangi zaki na bato na voilà. To répéter pe na 1 3 na ba vieux utama et tout ça. Nzimbo ya ngobila o titre o sala on a vieux Joski après na poto. Donc collaboration on a sur pour na nengo tuninga question ba leki baza lelo. En tout cas ko collaborer na baninga et enrichir saka. Donc il faut que ça la bien na baninga mususu parce que nul ne se suffit à lui-même. Mutumoko tazana makokinyo surtout. Toujours à partir de baninga mususu ou améliorer connaissance na yo, ou améliorer pe talent na yo, pe façon na yo de travailler. Et ceux qui bakoyi ko s'en servir na yo zape bien quoi. Alors na banzembo na ba collaboration na news. O ebima na disque tout ça nzembo nini. O lelo ato fandi, oko yoka ngo kaka sentiment silate. Na ba collaboration nyonso ça na bato. Nyonso tout banzembo nyonso na sala en tout cas sona oki ngo rapelanga makambo ebele nyonso tout kaka. Donc na ko boya moko te na ko linga moko linga ngo ya te parce que les abablo to sala ki ngo na isengo na esprit mo ya famille na esprit mo ya bolingo réciproque ezangi to yema bangobila na ba Joski ne to yema ba senza malu senza na viva la musica ne to yema na album mobimba na Joe Kester Ledibo vraiment to passa ba moment fantastique ezala banzimbo to yema na débat na historia donc nyonso tout pour nanga lelo en tout cas soku tu badi ça on a lukarango musu na zala ngo souté so na yoki en tout cas ça la ranga eloko moko boye donc na revoyar au delà banzimbo na revoyar ba moment wana ba souvenir to lega ka wana donc vraiment nga même ko yoka ngo plus que nzembo musu na imbanga moko parce que wana ira pilanga ba makambo belé ba collaboration ba tant to passa na ba twana nga na lingaka oh là là ezali belé ba nzembo ko ba Ledibo ani nanga bolingongo nalingi yo na lela na linga nini nako kumbela yo bolingo nzela mosika nyamo ani ya mama wala to imba ona kesi na jokes donc il y a ça souka na chanteur quoi donc ça donc bandeko ba iba ki polémique ça polémique mais vérité ça vérité kester ça deux fois ti wana pe na zolo ba ça place za imo ko yebi pe bato ba yebi bien ba yebi ka tout cas pour na chant yebi na kutanga bangobila to imana vieux Joski ngobila na banza webi yango ayo lelinga lela bolingwa mwana mama e na kutanga bangobila basenza malu senza basamba samba to sauna bari gosta wana plus na kasi to na makala pour question ezaki ke question na au début le baki na relation na makala bolo ko na wasika yo kaka donc ba wake up tout ça fait partie ya makambango ils ba moment penya bientôt pas ça sorti wake up wana na me rappeler que batogola ba ale makaba et qui première fois ngana vivre ale makaba pena zo beta pour aki petit frère moko na lingaka trop na ninga zali na ninga beta guitare na eti lelo na lobaka donc en tout cas on est ba mine d'or la musique à Congo quoi donc ayaka na studio to beta première fois na beta na petit logo la basita zaiko na ni motingia oh là là mwana wana non akamolaka non akamolaka donc ay pata biso donc so nazo ka banze mwana ira planga de ambiance to le gara na studio atmosphère wana o lem so to kansa ki to wana problème to découvrir que to wana problème te ba moment to passer la président Jossa de to ça la ba femme noire toujours vraiment ezaki kindeko yeku to sala bila baksana tant to passer na bolo ka makala ngana ye na banzo biso wana donc yemolem su abenda pe bilili mais c'est un moment en tout cas historique quoi pour nga ko tikalaka donc na yo découvrir que président on a dit au monde a préféré relia ba mapa na ba boudin ke ba fufu na ba pondo ngana découvrir que en couleur walinga ba lait ba pewe alinga za mwa mundele ba boudin ba saucisson ba nini ke ba fufu ba pondo ba loso ba ni donc on a une anecdote quoi. Alors Kofi idée les le boye au créer orchestre ti et comme un peu orchestre quartier la entreprise et bandini parce que to uti na
ma collaboration, un milieu de musicien, album en solo et tout, et puis les orchestre et puis Fanda. Idée on est où? D'abord, merci de évoquer l'orchestre malgré que tu as comme dans le quartier latin, et Zalaka Moko. C'est parce que tu as 14 ans. Quartier latin, première sortie le 29 novembre de 86 dans l'hôtel Phoenix. Donc le 8 décembre, Oyo, nous avons informé il y a télévision, il y a un azimut. Le 8 décembre, Oyo, nous avons fait vraiment parce que les deux ont facilité l'orchestre qui a 14 ans. Pour Talaga Ndembo qui est commis, c'est une polémique, l'équipe trop, mentalité donc biso le 8 nous célébrer 14e anniversaire il y a quartier latin et nous avons un grand hôtel de Kinshasa. On a une invitation déjà cordiale à tout le monde. Donc il y a aussi la nouvelle équipe de Nini. On a la zala qui est la banzembo, album, on a des diva, banin, balom, nangawana. Mais ce qui n'a pas mis album, na monique bat bazao lingi. De plus en plus lingue, ba yusu nzembo bolingi mwasi kaka mbongo. Olingi onyoso zana onyoso banzembo ne ça et des frères ba chronique. Ba combien ko senga na betaka na ba mariage, na ba fête, na beta quoi. Na zaki obligé chaque fois na sengi sarba musicien pour ba accompagner nga pour na beta. Bon, ils ont facilité. Moni ba musicien ngani ba beta ba orchestre na bango tout ça. Alors dernière fois na beta na Kimpwanza à l'époque Kimpwanza mututu akwa ko beta. Ils allaient karaté siège ya Kolomboka ndenge koma nga na beta wana. Plein mort impossible. Nous sommes accompagnés par Shockstar. Il y a des gens Mutombo, Ben Yamabo, Yemo Nengazotala, Ayebi, Carlito, Debaba, donc les Shockstar, il y a des fois. Bon, on va accompagner, mais il y a plein. Si vous voulez, tu as Ben, patron orchestre, tu vois que tu as Kaboula Balar, Bandé Mogoboy. Tu sais, tu peux nous les, tu as Kaboula Balar, mais Nathalie, si vous avez une orchestre, tu as un moko, tu as plein, il y a qui, tu as un zola, tu as un mona di, tu as un ndako. Mukolo wana nde nazoka idée ya kosala orchestre quartier latin. Donc les nazongi palais na bandi gorenyi bato na bengi vie wa montanga gam vie na nga vie veron vie texte bobo na lemba po balakisanga gam kuna nde la balakisanga muziki na benga ye aya na benga ma sebila lemba ba tout se banini to banda ngwana na ko sala même révélation moko petit frère na ngai Marie Paul ayaka pe na quartier latin e bandeli nango muika so mutatinda kai ouais yimo place azaina sira zo seka ayaka pe na quartier latin. Mais avant d'arrêter, ça a déjà une idéologie, il y a moitié. Comme il y a moitié en vous moitié en vous. Donc il y a un grand prêtre. À ça, il y a un boulot moragiste, il y a un salam à Gamouna et Lelo. Donc il n'y a pas de quartier là. Donc il y a des canards, il y a des belés, il y a des zonga. Donc le 8 décembre, on célèbre le 14e anniversaire mouvement. Donc l'idéologie mouvement est Bandaka Nengewana. Lelo, Kofi, quartier latin, et comme orchestre, c'est mon batigno sur Bazolobela. Mais au Mizoua Kindenini. Ndenge ni lelo ozokoka s'en sortir na ba difficulté nyonso ndenge lobby polémique eza etc. Ba musicien ko futa bango passe etc. mais yo orchestre ezo tenir kaka. Type comment annoncer biso ko ba fête ya anniversaire et tout. Ndenge ni okoka s'en sortir. Bon mon ezali même pas la biso pe difficulté za kaka. Peza te ke na loba wa ke no biso pepele te. Difficulté pe za kaka ba je musu pe to lia retard, le musu pe to la mia. Mais pour l'essentiel, tout ça, Jésus Azali, à Boussana Batonalité, Diaza toujours. Et là, les années sens, il y a organisation, il y a Koyogana bien, il y a collaborer bien, il y a des collaborateurs. Bon, il y a un mimi au monde à Batulé, Balonga et Pananga, motif n'est jamais clair. Les amis mimi à Mikili, au Batigue na Mikili, il y a bien dans la Sigokuna na marque, mais les arrêtés, au Bafoutiété, Toke, Bonaboté. Motif sera toujours assez ambigu. Jamais on y aura moutaya on a toujours na keboué boa na futa ngati en tout cas pas na likamone zaraté na zoraka engagement on a capable de retenir et là les arandi nanga lo bana beaucoup c'est moi sens il y a organisation il y a bien il y a simplifier par rapport et puis voilà quoi.